Bonjour, ma bienvenue sur Stéphane Larose, na la Rocho. Bienvenue encore dans la Rocho. Le nom est Awa Collect Sabino solution encore bien sur beaucoup sepela nango vraiment beaucoup baki. Oui Stéphanie, merci na solution au PCB solelo. Comme besoin mon elongi nanga bolo nanga vraiment ma foot na koki kolo parce que na pas kolika ka fo de te ya mai et na tche maquillage nanga na bi que non solution oh no ko sala mo liboso ba les belles dames pour mon solution on ndenge ezali. Et là on est Collect Sabino boyebi bien que ceux qui na tche maquillage nanga na tche concealer nanga na se misu et après ko tcha concealer nanga na tcha poudre nanga bozomona bozo na poudre oyo bitoza na poudre ya banana yango nde tosalela ka pona ekanga biso mat na elongi na biso pona elongi nanga ezala boete bino moko bomoni ke elongi nanga dezobima pa mafuta vraiment donc mafuta wapi yango pona kokima mafuta na elelo kosalela oyo ezali poudre ba bébé nde bozomona bo poudre oyo ezali solution ya biso nyonso toyebi ke bébé seka sokoli topokola ke poudre o même na elongi même na nzoto poudre ba bébé il faut zaka combo ote ko partout na mboka na yo vandi wana posate ka kotuna na teke oui la rose na kosomba ngo wapi la rose na kozwa ngo wapi donc zaka na posa na poudre oyo ba bébé pe ezali moins cher oyo na sombi ngo 1 livre oyo na somba ngo 25 livres bino bombo na vraiment ke loka 1 livre ne loka 25 livres to kotala ngana bino ce que ça la ka eloko moko. Comme dans le bin abino que les belles dames, solution on a les bino de bozo mona ke longi nanga ezongenga boy na koluka sko ke na pakola concealer nanga na miss na bino pe na zo la poudre oyo les belles dames na zo beta sete na poudre oyo te bi ke poudre oyo to sala ngo na elonga ba bébé et bien saka nango bébé ba bouton te ceux qui ezaka ka foza ka kombote kombo nyoso ya poudre bébé oza na ndako olinki o sale lango eza na problème mon côté donc na sala les poudre oyo pour na bébé te ya mona somba ki oyo na bakina meka mona bino bino pe botala ndenge ezobimisanga vraiment na elongi tota soki elongi na ko tikala kaka mafuta boy be totala ne elongi na ko sala soki na tie poudre na biso oyo nde sala kanga vraiment charmante donc tolanda sikoyo eloko oyo na ko sala na ko pokola concealer nanga oyo bozo monzali concealer ya Kiko eza numéro 6 les belles dames et une colobate que ceux qui la rose ozo sala numéro 6 na concealer ya Kiko yo pe foso ma numéro 6 non il faut otala teinture na yo na poso na yo okena Kiko o meki yango pona koyeba ceux qui zali vraiment couleur na yo mais o ngana zo salela ezali couleur na ngai pe ezana ya sika mbali besoin na salela concealer oyo totala ndenge ekobimisa ngai nakoya ko benda siko bisika ona chaki concealer na ngai na elongi. Éponge ou bentinga vraiment concealer nanga bien pe evandisi yango bien na peau na concealer nanga e ningana te eloko auto ko sala pona concealer na biso sikoke ezala na huile boete to tika mona huile boete to kwa ko pakola siko poudre na biso ya ba bébé bota la solution oyo donc na sepel na solution on a bekte na kabolo on a bino parce que na bi ke poudre ba bébé ezala oza na Afrique ezala za partout na mboka nini ozali okozwango eza vraiment facile pe eza moins cher zo bomba mbongo na biso na kozwango pour bébé eza boye na kofungola ngo et na ko tiango na papier oyo ya mouchoir papier mouchoir na chandambo na tie poudre na ngai yango nde siko na koya kopakola na kosala la poudre na ngai na éponge na biso oyo bozomona oyo yango nde na koya kopakola poudre na nga na elongi bisika oyo na tie concealer nde bisika oyo na kotia poudre na nga oyo ya pembe.
napakoli poudre na ngai napakoli yango bisika oyo natiaki concealer na ngai nde bisika oyo napakoli poudre na ngai ya pembe ezali système moko nde tosalaka soki opakoli banana poudre na yo okotia yango bisika oyo otie concealer na yo mpona concealer na yo ezala mat engengisa yo elongi te donc comme nabandaki na elongi na ngai nde omonaki elongi na ye ebandaki konginga e tokomi sikoyo na partie oyo elongi na ngai kala mingi te ekolongwa na konginga mpona ezala sikoyo mat mpona elongi na ngai eumela na kozala mat ezalaka bien mingi donc poudre oyo nde nazoloba les belles dames eza nango te ke biso bambuma eza nango te ke soki ndenge nini soki ebimisaka bambuma mpe eza na problème bango bao bateke bana biso tozobota basalelaka yango na nzoto mpo eza bien te toyebi même soki osokoli mwana okozwa poudre na ye oyo olekisi yango na elongi mpona elongole même mafuta pourquoi pas biso mpe tosalela yango eza vraiment moins cher okozwa yango partout ezosevi yo mbongo ke soki oke kosomba babanana parce que nazwi mpe baquestion ebele bato bazotuna ngai ke oui la rose nakozwa banana wapi na bisika kozwa yango te yango nabaki non nazwa solution oyo naye kopartage yango na bino soki oyebi ke eza na banana te koki kosalela nao système oyo ngai la rose nasali omoni ke eza na kaka ndenge mona banana eza na problème moko te donc yango nakozela sikoyo poudre na ngai nakotia yango bo mpona 3 minutes ou 2 minutes après nakoya kolongola yango merci awa sikoyo 2 minutes na ngai ekoki eloko nakoya kosala nakoya kopakola poudre na ngai oyo ezali ya normal oyo nautilisaka ya marque nazoutilize NW40 yango nazoutilize eza te comme nalobi mpe les belles dames oyo eza numéro na ngai yo mpo utilize oyo eza numéro na yo ekozala bien mingi nakozwa poudre na ngai sikoyo nakopakola yango bisika oyo napakolaki poudre na ngai oyo ya babebe te nde bisika nakoya kopakola poudre na ngai nde bozomona nazobeta poudre na nga na elongi mpona etikala nga mat na elongi nazobenda yango boye te donc nazobeta yango boye na elongi na ngai et après nakoki soki kobenda bapoudre na nga oyo ya pembe tolongola yango tomona ndenge ekosala wow wow nimoboloba omoni yango nde nini est-ce que mtondima ke la rose a utilisé poudre ba bébé bien mtondima ke la rose a saleli banana poudre bino moko botala eloko oyo nakoya kosalela ya suka to nasali bona longoli poudre na ngai pembe na elongi nakoya kotia setting spray na ngai na elongi mpona eset elongi na ngai bien evandisa sikoyo bapoudre na ngai nyonso natie na elongi na ngai très bien bozana nga mona natala wow bino mobotala. Bienvenue sur la show des belles dames. Stéphanie Larose, c'est ta cause. C'est Bella TV. lelo kolakisa bino oyo mpona azwaki bakestion na bino nyonso ke la rose na ye bandinga kosomba babanda na poudre te donc yango nabaki non nazoluka solution moko ya bien mpona bale belle dame mpo oyo pamoni moya kosomba yango te ayebi ndenge kosala internet te ayebi shop ndenge koke kosombela yango te poudre oyo babebe tosala kaka mosala moko na babanda na poudre oyo tosalelaka eza na problème moko te merci na bino nyonso bobandi nanga na ebandeli mpe bokomi nanga na suka nzambe apambola bino nyonso kobosana te soki video oyo esepelisi yo kobomba yango yo moko te kabola yango na bacamarade na yo na famille na yo mpo bango mpe bayeba mpe technique oyo ya kosalela na poudre babebe ndenge moko kaka na poudre oyo ezali ya banana merci nzambe apambola bino nyonso kobosana te kolanda nga na Sepela TV na Tsukongo wana tukutani à la prochaine Tina T et Community na bye.